toujours vivre le bien tu fais bilile le kamalo bana ebele tu veux toujours un enfant. Balandi ya DMTV mbote nabino esengo eza toujours na ngambo na biso po toyebi ke boza ebele o boza kolanda chaîne YouTube nabino DMTV boyebi kaka DMTV et propose kabino actualité mais to sala kapé ba analyse na ba réflexion sur ba sujet d'actualité pe ba faits sociaux to ba réalité o tozali ko observer hein na mboka na biso République démocratique du Congo. Tolingi lelo to solola nabino sur sujet moko ezali nango peka kamo actualité mais tozo vanda apenza na kati ya musique hein, parce que to zali komitu na to bien évidemment que polémique ezaka makasi entre bana ya bandal mibale to bengi stele yo scram na Fally Ipupa handicap la merveille aigle Mobutu oyo d'ailleurs azako proposer biso Tokos 2 hein, album naye oyo kobima le 18 décembre mokolo moko na mi-ange mi-démon ya héritier Watanabe voilà ba événement tozali kozela mais en même temps nous posons la question de savoir soki tolandi na émission c'est le aleki to mitu na question moko ya koloba Fally Ipupa asala c'est le scram nini po maloba ya mabebo yeneti oyo nauti kolanda ezali kolekela ngai naza komitu na finalement Fally Ipupa asala c'est le nini po bango nyonso tu na kati ya bandale sengeli to rappeler yango bazali bana ya quartier moko to benga quartier Makelele mais bato benga yango Sinkine mais ezali Sinkine te mais ezali quartier Makelele c'est le scram aza un peu plus proche ya avenue Kasavubu Fally Ipupa proche na avenue qui Isangani mais tilke bango nyonso en tout cas bazali bana ya bandale ya quartier moko donc normalement bazali fierté ya quartier na bango face na ba jeune ya quartier misusu neti o ya Molar et côté Wenge par exemple et Outela et Bimela donc bango sengeli basa la fierté ya quartier Makelele mais pourquoi bango mi baleza ko simbate mingi to santaka ke c'est le scram ne penza moto atakaka Fally Ipupa alors Fally Ipupa aigle Mobutu asala nini ba wolela nini parce que ba sala ka ko featuring moko ezalaka bien je pense que na ebandeli ya carrière solo ya c'est le scram Fally Ipupa yembaka na ntembo na ye na titre ya orthothanasie est-ce que après wana qu'est-ce qui s'est passé pour que bakoma boye personnellement nalandi extrait ya émission nazo proposer bino sikoyo lekelinga inhabité peut-être que bino bokoyi kozala na réponse hein, ya koyebisa biso raison penza ya problème na bango et uti wapi ezali penza nini nazo proposer bino bolanda extrait oyo boyo kamakambo c'est le alobi bongo na sima to kozonga pour que to conclure l'histoire. Je rappelle que vous avez DMTV chaîne YouTube nabino ceux que vous avez abonné tende konanga mi abonné na chaîne oyoko bossa na pété ko cliquer na petite cloche ya notification ko permettre na yo rataka lisute ba prochaine vidéo to kotia awa pona yo. Suivant cet extrait, c'est le scam Asolima Bemakasi. Nous nous retrouvons tout de suite après. Il faut savoir simplifier les choses. Obinga tondachaki na obeta Olympia. La plupart des Congolais on dit ma blague. Tu sais pourquoi on a remixé Banzi Mologa Bortothanasie? Parce que les garçons qu'on a chanté ensemble, s'il ne vient pas, Moto Touré Mano Orthothanasie, c'est lui qui va lui remplacer. Ferry va venir, Héritier va venir. Ça dit que tu peux faire plaisir. Pardon, 2 minutes. Ça dit qu'il y a un tracé olympien dans le Naïbou. Notre tracé olympien dans Didier Lacoste, JDT. Tu peux. On va revenir. Comme on dit dans la vie, en fait, le bon cœur ou ce qu'on nous a toujours, c'est que tu as fait de moi.
Ce qui t'a fait du bien à moi, on ne peut jamais l'oublier, peu importe la grandeur du problème. Oui. Tu pourras juste rectifier la Je ne peux pas. Tu sais, non, dire juste le monsieur. Non, je ne fais pas. Tu es responsable, tu n'es pas. Non, je suis parent, mais là, attends, il y a un moment qui était Raka, il y a un moment qui était Wish. Là, vraiment. Non, on ne peut pas tarder, s'il vous plaît. On ne peut pas tarder. On va pas s'attarder. Je ne peux pas, s'il vous plaît. Je ne peux pas. C'est Léo. S'il vous plaît. Laisse-moi arriver. Après, si tu ne le fais pas. Est-ce qu'on peut tarder sur Maintenant, regarde. Est-ce que tu peux comprendre que Bato Baotalo Nandaku, s'ils doivent te taxer dans le contexte ou Anakaka, tu accepterais qu'on te traite d'ingrat? Gambo de Gigi Kakutu, Raïs Gabange, ça fait ce combien de temps, Balobaramakamae, a dit ça Kongote. Bro, les gars, ils ont fait un chicoto. La première dame. C'est pas ça. Le problème, c'est que le gens qui te regardent. Pardon, la première dame, s'il vous plaît. La première dame, Maman Denise. Elle était partie à Dubaï. Elle est allée Messi, Maradona. Pardon, Messi, Maradona. Soit dans les normales. Mais Congolais, t'as Monica qui est mère à Damé en haut. Oui, qui non, Congolais, comme ça, on est ici. Oh, Maradona, Messi, Mbappé, Damé en haut. Loma donne la raison. Voilà, c'est la normale. Question n'a rien à voir. Question est-ce que tu est-ce que des fois, quand vous réagissez comme ça, vous n'avez pas peur que les fans, non, pour nous, il serait l'eau, nous va pour un master na yo. Si pour yo pour un master nanga. Yo qu'est-ce qu'on a vu ça? Nous n'y sommes pas artistes. Mon dîner singa. Na un message na R alilaki. Laissez-moi tranquille, mon ami. Je suis quand même. Laissez-moi tranquille, mon ami. Lui au moins, il a dit. T'es allé. Allez, level. Regarde ce qu'il fait, regarde ce que tu fais dans tout ce que vous faites. Mais il y a une différence, Léo. Si on doit être vrai. Des fois. Oui. Mère n'a parlé. Ma seigneur a il a missionna. C'est-à-dire. C'est-à-dire que surtout vida il n'y a pas de problème. Merci. Oscar Marie tous les millionnaires à Gondo. Voilà, nous sommes de retour. Beoti Kolandawana Binomoko, Bomoni Seleo, Boki Nenga s'exprimer. Asoli vraiment kitoko mingite. Na yebite, raison ezalaka nini. Kobeba nangona, moi la carte naye. Fali, Ipupa Dicap la merveille. Oyo, Abenge, d'ailleurs, garçon na yembaki na yo orthothanasie. Et pourtant, featuring wana ezali parmi, featuring Yaliboso, c'est le Oscar Masala na carrière naye solo. Et je pense que Fali Ipupa Ndimaki, ko sala featuring na c'est le qui était dans le besoin ezaki fali pour patenda benga ki ya ko yembe palangai. Je pense que accepta qui peut en tant que ami, en tant que master ya carte nanu ya bandal nanu basala ki yango. Et puis après ko be balandenge ya commandenge compliqué donc mutu akende ko sala remix ya nzembo kaka po azo prévoir ko beta salle moko prestigieuse na poto parce que mutu ayemba ki na nzembo wana à cause à la tête de sorte kayemba ngona moto wana. Je pense que c'est quand même trop au fort pour tout le monde. Featuring yaba congolais ou leka featuring ya wekop ezalate mais tout cas comme on a concerté papa wemba na kofiolo mide babeti ya wekop mais c'est salisa ki bango ba remix ya banzembo wana te moto mtala ko beta chanson soki ba senge yango na concert na yenzembo ya taki na album wana akoyemba yango na ba musicien na ye toyebi ke Bendoson azaki par exemple kozwa parti au kofiolo mida yemba na nzembo ya papa wemba par exemple parce que bayokana na bango te pona musique na biso etambola nango toujours kaka bongo na aba polémique mais problème ya c'est Léon na ebité soki bino bato bozolanda biso boko kozala na réponse ezalaka nini personnellement na yebaka
te na komi komona ngo ndrezo kotisa na n na kati na koina et puis système ka ya koboya o muninga zo sala donc zo boya na yo malgré que papi mbo mazo meka ko recadrer malgré kalingaki ko meka ko ka robongisa je crois que pona image ya moko sele yo na éducation no ba parents na ba pesa to yebi kazo éducation ya malamu esengelaki alongola eloko wana me aboyi malheureusement zola kisake n ezali makasi pe ayena koseka na nzembo oyo fali popa yemba ki ote ko lançois jaloux hein binomo kangindenge fali popa yemba ki et puis c'est le a confirmé que na nzembo wana jaloux fali ayembela ki entre autres parce que ye a capté en tout cas message au fali ayemba ki wana ya capté kaka parti ya zo estimé que fali azaye kolela bon ce ko parti autant au fali azo loba jaloux nani yango jaloux donc c'est que yo c'est Léo donc ezali vraiment amawa bon c'est vrai que musique na biso depuis toujours etambola toujours na ba polémique mais sur ba polémique ezotika la na cadre moko kaka ya musique na cadre moko loyal ndenge to monaka par exemple ya JB Nawera etikala ki pena na cadre moko loyal même si parfois ça ça n'était débordé mais jamais bango moko to ka bango bazala na ba propos moko ezokende pena mabe makasi zaki nango mingi kaka na système école ya ba Sankara to bi na biso lelo que Sankara na makam na wana faut pas trop prendre ça au sérieux sinon tu vas te prendre la tête mais oh ya c'est le tozolanda wana za na cadre concurrence t parce que je ne dirais pas que c'est le hasard concurrent ya Fally Ipupa s'il faut qu'on soit concurrent Fally Ipupa faut prendre quelqu'un d'autre on peut prendre peut-être Ata Ferregola on peut prendre peut-être Ata Héritier parce que baza plus ou moins bateau baza j'allais dire même domaine hein baza moi bateau moi côté mon parce que c'est le comme tu es baqué na animation un côté champenza tu ko zoyer mingi te donc voilà photo zoa bato mususu bagoza peut-être moi ba concurrent ya Fally Ipupa mais ye ndenga zawana boya kana kaka systématiquement tout ce que Fally Ipupa a fait et c'est dommage que makambo ezala vraiment bongo c'est vraiment triste mais voilà et tolunga ki to partager hein moi tristesse obiso toyoki par rapport na ba propos ya Léo à l'encontre ya Fally Ipupa tisiko nazo comprendre kaka te na yebite soki ezaka nini soki bawelela vraiment nini nasa koluka vraiment na yeba parce que on a moni komi penande kanda moko ya makasi et puis bakanda boye ezaka bakanda moko yo on dirait si la ranango penza te rankine ya libela donc total kaka mais toutefois j'imagine c'est Léo concert et Olympia zo Fally Ipupa koti na salle ba oyemba totanasi to ba oyemba te musique na biso et à la rappel na ba surprise hein? Merci beaucoup na bino batu bolandi biso bo comprendre que to komi na biso suka soki bo sepeli botike la biso mo like hein? Soki posant la réponse par rapport à mituna biso to mituni nini c'est le wa la rana Fally répondre biso na commentaire ou peut-être couper sa biso information to ye ba dotika pe komi tungisa da to trouver normal attitude ya c'est le par rapport na Fally Ipupa notre biso na commentaire bien évidemment et mingi premier abonné na chaîne na yo hein? DMTV ceux que vous en abonné te ko bossa na pété ko cliquer sur cette petite cloche de notification ko permettre na yo ora takalisu te ba vidéo te remettre en ligne awa. Merci encore une fois na yo mutolandi biso tu espérer qu'on retrouve très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.